Viviane, sema yaya Viviane Ambozu. Bo komante, bo like, po na lokumu na nzambe. O nzembo ya yaya servante de Dieu, yaya nangai ya liboso. Viviane magnifique Viviane, yaya ya Mimi Selunga. Lokumu ezonge epai na nkolo. O préparation ya album. Nzamba za lokumu. Ekombo ya nzembo eza ndoto elati nzoto. Alleluia. Kufaka te ya solo yaya oza promesa nzambe. Ole amombo mesa konzi mwana na ye. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Hello les amis. Oh. Bokoto. Bakota kaka lutoma kota bokoto bokoto to solola les amis ya Mimi Selunga tokoti bakota kaka tokoto to solola tokoto tokoto baser na ngai tosolola o Ecclesia na biso bilele salaka o sima moninga tokende longo. Ale simba moninga na simbi 100% Jésus. Bon. Hello. Nani azawana? Pesinga bakuku na ngai. Bakuku. Ah, Papa Flore. Bonjour, bonsoir. Bonsoir les amis. Oh. Boko toto solola. Oh, merci na biso bilele salaka bilele salaka. Oh, kombo na Yesu tokende longo. Bandeko bokotako to solola. Na pesi diaba o bazana bonsoir na bino vraiment na sepe na bino makasi nzamba lola. Amo na bino coucou ma chérie Mami Ndongala, coucou ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Tozela moi moke. Neka natia moi musique moko. Hello mania. Mana boni. Ukuti. Oui, maman mami to banda kalate to banda na biso deja. Na ebite se batu bazaya kolala, se batu bazaya konimba. Na ebite vraiment.
tozo banda na biso deja boyebi ka ndenge nayebisaki bino mokolo te koleka dimanche tozalaki na live na biso. Teme nango ezalaki koma tokoki se bozoyoka ngai bokomeli nga ke bozoyoka nga na osepela makasi. Se bozoyoka nga bokomeli nga ke bozoyoka ngai. Bokomela nga bozoyoka. Nani obenga nga Teoma na oyambo nde nini Teoma moyena yambo ezate. Moyena yamba yo ezate Teoma nazo sala naza na live moyena yamba te kokata live na ngai. Donc désolé moyena yamba Teoma ezate. Donc nazo sala naza na kata live désolé moyena yamba yo ezate. Namoni dia 6 personnes bazawana. Ça va déjà na sepeli lelo eza dimanche naolinga natela bino nzembo moko ezo rate na oko kotia ngo te onga nzamba lola nalinga lelo dimanche boye tobineli na nzambe mwa moke nano tobini tobuki loketo mpona nzambe 100% Jésus. Donc esalaka bakitoko makasi mais sauf que nazokoka te na kipe bino na kipe boye. Donc, bozana mwa gedul da muke natsa kaka natsa musique na biso ekosa biso kitoko kande na nde koebisa bino bandeko na ngai mama Judith Joujou koloba Joujou toza wana merci beaucoup na sepeda na présence na bino bokomi 7 personnes liloba na nzambe lobi esika bosangani dia 2 personnes donc nzamba za wana na kati tozo banda na biso déjà parce que bakoya okuta biso baye kokuta po naza pe na temps ebele te fona sala vraiment ka mwa ba minute ya muke awa fo na kende kosala makambo mosusu yango wana mwa to umela mingi eza te bandeko nanga numero pe eza wana mama mami ndongala na osepela soki okobenga e osalanga bien makasi olobaka pe bien otalisa bana nzambe pardon selon nini thème na biso toza nango boyebi thème na biso ezali ke comment tokoki ko éviter la jalousie. Comment tokoki ko éviter jalousie? Comment tokoki kotika jalousie? Parce que tozo mona biso bana na nzambe. Tozo mona biso bana na nzambe mana Teoma na sepeli mingi merci ma sœur. Moyena kwa koyamba weza ite parce que téléphone yango kana zo salela live donc moyena yambo elinge ko simba te yango na baki kaka okomona nga kaka donc ndenge eza wana bandeko nanga Teoma soko benga e osala bien nga na oloba nanga ebele te nakoka maele te maele to sangisaka muninga pesi ndambo muninga azong apesi pe ndambo donc nga na ndambo naza nango se na lobaki déjà moi moke numéro eza vraiment na soko bimi na live okomona numéro na titre omona numéro na mama mami okoti na WhatsApp na yo e osala nga ba bien makasi numéro eza nango wana vraiment numéro eza nango wana so okoti na okaka obimi nde tosala yo moyebika nde tosala ba live yango donc libanda direct omona na yo numéro eza wana oteka okoti na WhatsApp okobenga na yo donc bandeko nanga eloko esala yenga mimi selunga pasi makasi ezake eloko depuis 2020 bande kolinga na lobela likambo oyo sur la jalousie c'est motema mabe tellement biso bana na nzambe nazomona ki motema mabe ezo bakama esike kendaka na kokita me ezo yakaka pe tozo baksaka kosambela ezo zala mingi motema mabe pe ezo zala mingi nazo comprendre te ezo zala nini pona biso bana na nzambe eza vraiment nini pona biso bana na nzambe tozo ko arrêter ki motema mabe te tozo koka kotika ki motema mabe te jalousie Bible tozo tanga midi pokwa tozo tanga Bible tozo tanga yango modeli nyonso me tozo koka kaka te keto
keto tozokoka kotika keto te bandeko eza nini nini ezosala biso boye tokoka kotika keto te nini ezosala biso boye tokoka kotika kimotema mabe te tolingani te biso baafricain tomonaka mundele aza ndoki mundele mutabakisi mundele boye donc tomonaka ka mundele bongo mundele mais soki totali bien mundele soki totali vraiment bien mundele aza malamu koleka biso batu mwindu biso batu mwindu toza mitema mabe makasi tolingani te omona muninga azala malamu te omona muninga amata na vi te tozokoka kosiporte babenediction ya baninga te eza nini bandeko na ngai eza nini yango eloko wana nalingaki topartage na bandeko topartage nano eloko oyo tomeka na kopartage eloko oyo totala nano eloko eza nini ezopekisa biso bana na nzambe eloko tozoyebaka eza mabe me tozokoka kotika yango te tozokoka kotika eloko eza te ke eza mabe tozokoka kotika yango te tokangami na eloko oyo eza jalousie bolaike video bandeko bobakelanga baker osanga kitoko makasi osanga bawawo bwaka baker ebele baker wana tant tobwaka yango esala kitoko vraiment en tout cas bobakelanga baker nalingi komona eyinda baker eyindisa tableau nanga bobakelanga vraiment baker na kosepela makasi bobakelanga baker bobakelanga yango ekosalanga bien makasi ekosalanga kitoko makasi bandeko tozolobela kimotema mabe tozomona mingi omona muninga azosala eloko moko boye mutu oza kaka motema mabe olingi kosiporte muninga te olingi komona olingi tozosiporte bolamu ya baninga te tozosiporte te tozokoka kosiporte benediction ya baninga te mpo na nini eloko nini ezosala biso bongo eloko nini ezosala bana nzambe tokoka kotika mabe te mpo na nini biloko ya mokili omoni yango lelo nga nayaki kaka na mwa sujet oyo ya mokie bandeko na nga soki vraiment tomeki vraiment emoni eloko mosusu oh mana Fernanda muito obrigado mana Solange Fernando muito obrigado Amirma eloko nga na baki tokoki koevite mabe ndenge tokoki koevite jalousie ndenge nini tokoki koevite yango na bien vraiment toza boye toza batu tolingaka koignore vérité biso batu nde eloko toumela na mabe po tolingi koignore vérité yo mo pena kati no koyeba kozaka na keto me ozobenga muninga keto ona kati no koyeba pena ke yo moko ozala na molimo ya keto ozala na molimo ya haine ozala na molimo ya jalousie ozokoanie yango ozoboya ozobare yango eloko tozoumela kati na mabe yango eloko tozokoka kotikela mabe te yango eloko tozokoka kotikela mabe te parce que tozokoyeba na biso komaka eloko na nango kati na ngai eza ya bana nzambe te tozoyeba yango bien ke eloko eza kati na ngai fo nalongola yango me tozosala yango na nko tozosala yango kaka eloko yango eza kitoko te eza malamu te tozoyeba ke jalousie totan tozolobela baninga keto motema keto me yo moko poza na motema keto yo moko pe keto a liboso me ozokelobela baninga aza motema keto aza boye me yo moko pe oza na motema wana ya keto motema ngo siko ya keto koma tokoyi kolongola ngo tokolongola ngo ka à travers ya mabondeli faut koyebisa nzambe faut koyebisa nzambe alongola nga ntango ozokomprendre pena ke na wana molimo vraiment oyo ya keto eza kati na nga koyoka nzambe soni te yebisa nzambe na ngai naza na molimo ya keto longola keto kati na ngai parce que bible elobi na biso nyonso ekoleka me liloba na nzambe ekoleka soki moke te tobondela bandeko tolongo tosenga nzambe alongola biso molimo ya keto yebisa pena nzambe papa eloko oyo eza kati na nga nalingi yango te longolanga molimo ya keto nayeba pe kosepela na bozwi ya baninga yango na priere bana na nzambe tokoyi kosala priere bana na nzambe tokoyi kosala yango wana ke tolongola keto nzambe ede ngai
koma nakoki kolongola keto, koma nakoki kolongola kimotema mabe. Bonsoir ma belle la reine Zinga, bonsoir maman na sepel makasi, na osepela mingi soko kobenga, ezaka teme ke tozo lelo na osisa teme na ngai, koma tokoki ko éviter la jalousie, koma tokoki ko éviter jalousie, koma tokoki kotika motema keto, tozo mona bana na nzambe, tozo sambela mingi, me motema mabe peza mingi, yango lelo ezaki suka ya teme na ngai, soko za wana mama la reine Zinga, soko kosepela kobenga, ekozala malamu numero ya telefone eza wana, esanga bien makasi soki buko benga, to meka pena no kotalisa ponga nazo loba. Me, mutu musupa kwepe kosala pe mayele na epe, alobi nanga pe ke mama, oui, ezaboye. Donc, to chanjane ka ba ide na pokwa lelo pona ko clôturer vraiment, teme na biso po mikole koya to kende to leka na teme na biso mususu e osa biso ba bien makasi. Donc tozo mona ke mukili ezo kende mabe. Batu balingane te, to lingane te bandeko, to lingane te. To lingane te, to lingika soko yoki muninga kuna mona apasi, yo sepel na pasi wana. Soko bike muninga kuna za na souffrance, yo sepela ka na souffrance na ndena baki na dernier fois. So muninga za mutapasi amona apasi to sepela ka na pasi ya baninga, jamais to sepela nesengwa baninga, to yekola pena ko sepela nesengwa baninga, to yekola ko sepela na esengwa baninga, to yekola ko sepela pena ba benediction ya baninga. Bota di mana Clotilde, merci beaucoup mana na sepel makasi. To meka nanu pe ko yekola nanu pe ndeni tokoki vraiment ko supporter ba benediction ya baninga, ndenge nini tokoki ko sepela, tokoza ka bato akoyoka kaka kanda te na ba benediction muninga, soki muninga zwaka te o sepeli lobi sokoki kaka zwi muteme sali o mabe. Problème ezate mama la reine, quand problème dans question, problème ezate ozomona. Soki muninga aza bien, yo sepela te. Soki ka muninga aza mabende o sepela, ezaka nini kati na biso bana na nzambe, ezalaka nini yango? Musala muninga zo sala, mona musala kitoko, to baninga basala ba misala. Baninga basala ba misala, mona zo sala musala moko malamu, me muta soutenir muninga zate. Mutu asala ka te loko bozo mona ka soko partager video ya muninga okobimise danser. Non, ezaki mutema mabe. Ozo mona ka soko koti live ya muninga okobimise danser, ezaki mutema mabe bandeko. 2021 ototika ki mutema mabe. To se soutenir. So muninga te kaka kwanga kende ko somba kwanga pa muninga. Muninga te kaka nguba kende ko somba nguba pa muninga. Muninga sala ka ba live kende ko soutenir muninga. Muninga nazolo baboete pobo kancha teke ya mimi azo baka boye. Non. Tozana bandeko ebele misusu ba yembaka. Misusu ba yembaka. Oui, mana Clotilde. Que de l'homme est vraiment méchant makasi. Pona nini boy tokoye ko changer te, pona ni tokoye ko changer te. O mona muninga bato musuba ko kantanga na zo lobela makambo pona ngai nde na sala ba video na nga. Non, e koza pona ngai, koza pe pona mutu mususu. Tozo mona baninga mona mutazo yemba, mutasala ka musala moko boy to liko se soutenir te. Tozo ke ko soutenir esika kutu mutu oyeke ayebi okutu te ko sana ngo pe loko toza lozala te. Mena muninga no pena bo uta quartier moko boyebani muninga yemba ko liko partager nzembo na ete. O liko partager loko na ete, me yo lingi ba partager biloko na yo. Yo lingi ba partager biloko na yo mutema oyo pe ke yo lingi baninga basalela yo eza pe keto. Eza mutema mabe. Foto zala batu moko pe ngana pesi yo pe pesanga eza dona mutu azana mutema social. Foko zaka na mutema social, toza na mutema social, yo muninga sala keloko wana kende ko soutenir muninga. Muninga na pa sala keloko soutenir pe muninga. Toza la batu teke yo kaka yo eza batu ebele alingi kaka ye kaka basalela ye kaka ke ya ye ka eloko ka ya salaka ezaka kitoko. Neti exemple na kopesa nga Mimi Selunga bwe naza na YouTube, naza na Facebook, donc nga mona kaka biloko nga na salaka eleki kitoko. O baninga basalaka ndeza mabe. Non. Bake o nga na salaka eleki mayele eza ya mayele makasi o baninga bazosala eza buzoba. Non. Photos za social. Toza la social bandeko. Toye bako sungana.
wana tekaka bikedi somba muninga bikedi, wana tekaka mungwa somba muninga mungwa. Afrique ekobonga ndenge nini soki kimutema mabe esili biso te? Afrique ekoevolue ndenge nini? Afrique ekokende liboso ndenge nini bandeko? Afrique ekokende liboso ndenge nini? Oui, mana Viviana, Afrique ekokende liboso ndenge nini? Yo muninga tela ko ba commentaire na photo, tinga na telemela kama ba commentaire na ba video na ba YouTube na ba Facebook na yebiti na bandeko. Po ezana mutu moko tataka Facebook, ataka photo na ye wana batala ngo kaka boyi. Biso nyonso twalaka na posa ba commentaire. Biso nyonso totaka ba photo wana po ozana posa pe po batu bakotala ngo eza ba nyama te. Eza ba nyama te, me yo komona mutu mususu okomantaka ba photo na ye, okomantaka biloko na ye, ya komantaka biloko na ote, eza pe ki jalousie, eza ki motema mabe, eza ki mutu alinko azo supporte gaz ya muninga te, eza mabe bandeko. Totika vraiment. Totika, nazo telemela mutu te, nazo lobela mutu te, soki na oloba na nini moko amabe bo limbisa ngai. Bo limbisa menazo lobeta ke bana na nzambe tokomi na tango mabe bandeko. Tokomi na tango mabe totika. Totika ki mutema mabe. Totika ki jalousie keto, totika keto. Totika keto ba les amis ba yaya na nga ba mama na ngai ba papa na nga ba leki totika keto. Totika keto eza malamu te. Nyonso na mukilo ekoleka, nyonso ekoleka, muta okene loko te toyaka pamba. Tokutaka nyonso oyo babiloko eza biloko apamba, tokutaka ona mukili oyo. Bambongo mituka tokutaka ona mukili oyo, me tango toyaka toyaka na eloko te. Tango pe tokendaka pe na eloko te. Me pona nini toza mitema mabe? Pona nini toza mitema mabe bandeko? Pona nini toza mitema mabe? Pona nini tozokoka kose sipote te? Olika ka Afrika linga mona ka muninga na pasi. Afrika linga mona ka muninga kolela. Soko zo mona ye penza ke yo leki ye osepeli. Soki muninga komo leko kaka baby nango baby. C'est pas bon. Eza mabe bandeko na ngai. Tozo sambela butu moi. Tozo prier butu moi nzambe. Mutuma abenga kinga yawa. Nataki numero. Bobenga nga na numero na tie wana na bozo katanga live bandeko. Oya zo benga nga na numero na ngai. Abenga nga na numero oyo na tie wana na tela. Abenga nga na numero na tie na tela na numero oyo nazo salele kokata bandeko na ngai. Oui, quand nde nazaye koloba ba yaya na ngai ba mama na ngai. Nazo manke mutu respecte. Bo limbisa nga soyi naza na tonalité ya mabe ya makasi bo limbisa me naza na kosilika te nazo manke pe mutu te ezaka ke to solola nyonso ba solola ngo to bongisa totika keto totika kimutema mabe mwana muninga zwi sepela mwana ya muninga zwi sepela mwana muninga bali yo kanga kanda pona nini soki bana no bazotula eske faute ya muninga na bali saka bana ne eza wapi soki mwana muninga lobi azwi diplome na ye po atangaki yo kolinga mwana muninga to bwakela mwana muninga maladi pona nini mwana wana asali nini ya tangi tamsu ya yo batangi te tamsu ya yo balingi classe te base forme te muninga zwi tana ya se a forme bana na ye tamsu yo o forme bana na yo te muninga zwi tana ya forme bana na ye bande kolingo bwakela mwana muninga eloko ya mabe pona nini olingo boma muninga pona nini olingo sala mwana muninga mabe pona nini muninga soki mwana ne a réussi na vie po salaki makasi tamsa bo akangaki libumu na enzala abi mwana nga fa atanga bisu tamvuto to sekaka baninga wana tala teka makala tala boye metamsu mama na teka ki makala po lelo sunga mwana na ye mwana ne pe lelo komi mutu abali libala kitoko bongo lobi ba mama kati bo siliki bo sali bikopa na butu bo banda kobundisa mwana muninga bokangi mabota eza kindoki mutema mabe mutema mutu pona nini toza mitema mabe pona nini grâce ya mutu eutake pa ya nzambe mutapesaka mutu nzambe mutapesaka mutu grâce bandeko na ngai grâce ya mutu mutakoyi kobotola grâce ya muninga te grâce eza grâce soki nzambe pona yo ozana mutu te po ya koloba yo za mutu te po ya kotakali
Allô? Bonjour, maman Nangai. Ah, maman Lare, nata lao tobe olobini. Ah, ok, yeah, merci beaucoup. Toyoka. Ah, problème exacte, maman Nangai, na comprenaki Nangai, na comprenaki na ebi problème na yo. Te, sepel singa, merci beaucoup na sepel maman Nangai. Bande ko bazo yoka yo, bazo landa yo kasi. Oui, toyambi ndeko na biso boyoka ye na bokebi nyonso o mama Lare Nzinga mwasi makasi donc mama youtubeuse collègue na ngai donc boyoka ye ya moko bien makasi motema malamu donc boyoka ye na bokebi oyo azoloba. Merci mama loba na. Merci vraiment, merci leki na merci. Malgré peut-être que na landi pena le solo banda e bandelité na uta ke papa mama na komia na makanisa ke yere ngabia mama mimi azana ligne de lo la na live ngabitika na kota oyo na yoki ka pendere ba to mitema mabe wana oyo balinga ko commenter na ba photo ba te. Non mama nazolobelaka dans sujet ezali depuis dimanche passé ezakaka comment tokoki ko longola motema mabe pe keto omoni comment tokoki ko éviter po tozomwana mokili oyo lelo keto ekomi eloko mo lokola soki mais tozeba te ke eza gefeli eza mabe ezoboma ozomona donc ezaka mpona bafoto te wana napesika exemple keto eza na makambo ebele olingo mona mwana moninga bonga te olingi komona moninga bonga te ozokoka kosupporte bénédiction ya moninga te donc yango wana eza teme nanga vraiment likambo vraiment ezotungisa vraiment bato ebele ezotungisa mpenza bato ya mitema mabe wana yebi te ske bato wana nzambe vraiment moto asala bango to nini donc nanga mpe likambo elekelanga vraiment elekelanga bato batika lisu mitema bato ebebi surtout nga na kopesaka exemple moko surtout biso bato tozoleka liboso tozotika po tete kotuka bango motonga nde nga nalobaka tozali mpena kotia ba implice na mabota na biso vraiment nga nalobaka likambo oyo po likambo oyo epesameli motu nyonso te ntango bomoni ke nzambe atie biso don wana ya kolekaka liboso eza vraimen malamu mingi tozomemela bino masolo oyo ekobebisa bafoye na bino te oyo mpe ekobebisa bino moko te me masolo tozomema wana ezaka mpo etia baimplice na bavi na biso siko bino bato bozolanda biso eza na mingi te vraimen oyo basepelaka oyo biso tobimisa na minoko na biso eza na bato mosusu vraimen oyo ngai na koloba yango vraimen na bosolo baoyo bayebi nga nayebi te to soki bazolanda vraimen mama mimi po ete mama mimi atalamaka mingi kobanda na bayoutube facebook en tout cas mama mimi atalamaka mingi po ete makambo oyo yalobaka ezala makambo moko vraimen ezalaka malamu mingi po soki bolandi mama mimi vraimen bokotia be baimplice pai na bino bandeko na nga nazoloba yango bino bato boyebi ngai vraimen oyo nazoloba Lare Nzinga mingi ngai nakoma komona likambo bana nakoma koleka liboso wana okomona bato oyo bakomantaka bafoto na nga to bato balandaka biso po bato ya youtube toyebi bango nyonso te me mingi toyebaka mingi bato ya facebook po totiaka bafoto biso nyonso toyebani na biso presque oyo tozalaka wana siko mingi nga namonaka bato oyo bayebaki vraimen neti ngai Lare Nzinga bato omona bango mpezake baza wana po takaka gefelt mi ya mosape ya pamba kaka ekomela bango pasi nayebaka te soki balongwa na facebook na nga oto bazala kaka tile nde nayebaka te donc yango tozoloba vraimen biloko wana nde tozoboya yango vraimen soki ezalaki ke ndenge toyaka liboso wana tofingaka wana nalingi napesa raison quand même tozoleka liboso na kofinga ata yo moko eza vraimen malamu te mpo biso batie biso liboso wana po ete totia baimplice mais so tokomi so na kofinga wana eza normal ke bato babendana me mingi nga nakoma komona vraimen bato bayebi biso bango nde bakoma koyina biso kutu koleka bato bayebaki bato bazosoutenir mingi misala na biso eza bato ya libanda bato ya mosika bango nde bato baza na esengo na biso vraimen komona pena ke basere na biso bazosala vraimen misala na bango malamu mais bango bayebaki biso toyebi te so tosala bango nini ye mais mpo na biso eza do oyo nzambe apesa biso toyina bango te tolingi bango kaka ntango nyonso
suka nango anta bakimi anta bandimaka biso te mais paye bazalaka na point na bango mpe batalaka biso nayebi ke mitema na bango conscience na bango moko elobelaka bango yango na vraiment mama Mimi naza vraiment na minute ebete yo moko oyebi ke na 18h mpe toza na émission oui nayebi mama na ngai nakimi vraiment mbango na ye na ndako apona banda kobongama nakoma lisusu mwa moke pour la émission donc na bité fera intervenir kana moi muke kaka oyo oui maman na ngai merci beaucoup oh pe nazo clôturer na ngai thème lelo ba thème eza nango ebele to sola na biso donc lelo kana yaki po na lakaki bandeko joana na koke kokota na reta makasi po komplikaki yo moko toyebi masolo donc yango na lingai to sisa yango ka lelo nga pe na minute ebele te donc na pe na makamsu fona sala merci merci vraiment bandeko nyonso bozola na mama Mimi en tout cas s'abonner vraiment s'abonner bokoza masolo ya bien eka nga na yebisa bino pa mama Mimi la reine Nzinga aye kola kokanga liputa na mutu à travers la mama Mimi na yeba yango te vérité penza moni alakisi biso babiloko moko mwa mingi kuna na kati yango bandeko ande bozolanda ye boye bolandaka na Facebook te bokende mpe na YouTube kuna s'abonner mama Mimi Selunga ekosala ye mpe bien ekosala biso nyonso mpe bien. Ok, wana tokomona na biso ya moko. Ok, merci beaucoup maman na ngai wana. Merci, yeah, ciao, merci. Ciao. Yeah. Ok, bandeko, boyoki mama na biso auti kobenga. Priscilla yaka. Boyoki mama na biso auti kobenga. Auti kobenga awa. Je dois faire lengo vraiment. Mama na biso uti kobenga atoyoki ndenge alobi na biso bandeko na ngai botsa ba j'aime na bino se boyoki mama na biso se pe bozokanga botsa ba j'aime kala te tozokata na biso ngana lingai kana loba vraiment boye na lingai kana conseiller po biso conseil eza nango donc gratuit conseil eza nango elo moko oyo tobotama nango nzambe déjà c'est a nzambe donc eza eloko mutabotami nango quoi conseil eza eloko mo mutabotami na yango soko bota to force ke eloko te ezaka eloko moko ke mutu obotami nango. Donc c'est ça, eza nango ka bongo, eza nango teke nazo forcer eloko, nga na lingai ka tosola na bandeko vraiment kotalisaka makambu o eza ke ya kimutema mabe to arrêter to tika kimutema mabe. Motema mabe futaka te. Lelo ko osela moninga kimutema mabe, lobi oyebi te tamsu yeka mtakosunga yo. Lobo yebite tamsu mwana ne kam ta kosunga yo. Lobo yebite tamsusu yo okotikala na soni moko boye, oko comprendre te yo moko me po ani na salaka motema mabe ko comme l'autre tard. Do bandeko totika ki motema mabe. Totika jalousie ezelo komoko eza mabe. Jalousie balobi soko comprendre eza na mingi kande na lobi mingi vraiment. Bazo comprendre na bon pena ke aza pena motema jaloux. Meme mi pa nzambe na ye mutali kondima te ozoka ntokosa ka nzambe ozoka nisa don yo okosa mutakosa nzambe te mutakosa ka nzambe te. Bonsoir papa na ngai Anderson, bonsoir mon papa, bonsoir papa Anderson, merci beaucoup dankeschön papa pour la présence na yo, merci. Kande tozolobela likambuka ya kimutema mabe papa ozoyoka wana ozoyoka likambuka ya kimutema mabe nde ya tozolobela jalousie tozolobela ka jalousie totika ki jalousie eza malamu te eza na wana litomba moko te au contraire okende lifelo apamba omoni mwana muninga abongi sepela mama po yo po boto ebite lobi bana na yo eza elo ekamwisanga biso nyonso na satango tosepela tozala bien tosepela tozala malamu tolataka kitoko tozala na bakamia kitoko metango muninga sikwazi po ani tosepelaka te pona nini tosepelaka te pona nini eloko ani yango elekelaka nga namonaki biso batu toza bona batu mabe nzamba koma ko regreta sali mutu me mutu ango na sali na nzambe pa lobi asali biso na image na ye mais comment expliquer image ya nzambe tozo est-ce que nzamba za na jalousie nzamba za ka mutema mabe nzamba bomaka batu atindeli biso mwana na ye moko Jésus Christ ya kokufa pona biso me biso sko batu ango nzamba sali na image na ye tozo yoksa nzambe mawa tozo yoksa nzambe pena mawa
tozokisa nzambe na biso mawa nzambe azosepela te totika mabe mabe ezokola se kokola kokola se kokola mabe ezokola se kokola totika todimine bandeko toarrete todimine nano kimotema mabe oyo todimine kimotema mabe Abakouk toujours à mon poste c'est ça na sepel makasi zala kaka Abakouk so za Abakouk te etalio donc Abakouk nde makambo mana jeju ozomona totika ki motema mabe bandeko motema mabe futaka te tofongola mitema tozala free tozala mitema malamu omoni moninga azosala eloko mingi biso atu toyebani tolingi kose soutenir te soko omoni moninga oyebi boye fali kuta ostranya omona moninga boye me yo te okozape obe na ke kuna esika bayebinga te eza ki motema mabe bandeko na ngai eza ki motema mabe totika ki motema wana ezosepelisa nzambe te bandeko sepela na bozwi ya moninga biloko nyonso ekotikala nga nayembaka nanga biloko nyonso ekotikala na se biloko nyonso ekotikala na se biloko nyonso ekotikala nango bandeko tokokende kaka maboko pamba batela kondima na yo longola motema na biloko yo biloko ya mokili ekotikala tokozonga maboko pamba omoninga nanga batela kondima na yo longola motema na biloko yo biloko ya mokili ekotikala tokozonga maboko pamba tolongola mitema na biloko ya mokili tokozonga maboko pamba toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba tolongola mitema na biloko ya mokili bandeko tozomemana ka ba malédiction please malédiction tolongola kimotema mabe to éviter oui jalousie etonda na bato mwindu mundele soki alingi yo takolobisa yo te oui c'est ça mundele alakisaka biso tofai na mindele bavoisin totalani baporte ya porte boye porte ya porte totani na mundele na soki alingi yo te nga baya kotiela nga voisine moko awa tosala eloko te me tellement balingana na bango biso ka bato mwindu te so opesi mbote ko aondima te lobi ayebi kende lelo na ndimi te lobi akopesa su te akopesa lisusu te ozomona okopesa pe su te po deja lelo ndimaki te bongo lobi nda ondima do bango bakataka siko biso bato mwindu olingi mutu te mozobare yango nga nazaka na nga hypocrite te nga fe nazosepela na nga na yo te nakozape yo pe nakozape pe makambo na yo paske tokoki kozala bahypocrite te ozosepela na moninga tozoya kobare kosekisa eza motema mabe yango mitema ezobomaka bato yango eloko ezoboma bato bandeko totika biloko wana motema mabe eza malamu te toyaki pamba tokozonga maboko pamba na nyonso kobanga nzambe yango nde ebandeli ya mayele oyo aza na molimo ya mosanto ntango alingi asala kiketo saint esprit ekokorige ye donc lelo okoki koloba yesu akozanga te lelo mais oui tozobosana ke liwa ezali tozobosana ke lelo tosalaka boye tozoloba lelo boye butu toyebi te oyo kosama dans 5 minutes toyebi te nyonso eza mabombami ya nzambe yango wana nga ndeko na bino mimisa elunga naye kaka nayeba ndeko na nga naye kaka po totalisa mokili totalisa baninga ke motema mabe eza mabe motema mabe efutaka te motema mabe yo ozokanisa lelo kolala kolamuka eza habitude okolala na keto ya moninga boye yesu aye na butu oke na keto oke point yo wana okeili felo okendi felo mpona nini olalaki na keto tobongisa mitema toreserve mitema na biso mpona nzambe tobongisa mitema biso toreserve mitema na biso mpona nzambe totika koreserve mitema mpona biloko ya mabe ya mokili oyo totika koreserve yango mpona biloko ya mokili oyo
biloko ya mokili oyo ekotikala tokozonga maboko pamba bandeko totika kobomana totika koyoka na jalousie totika muninga soka asali effort na ye asali effort na ye bobetela ye maboko akende liboso makambo koyokela muninga jalousie muninga zonga nsima ya totika yango soki mutu lelo atangi na ye azana mpona asalaki mayele na ye asalaki basakrifisi na ye bafutelaki ye bambongo ale yo lobi oyeka na keto na yo obebisa kaka non eza malamu te tina bandako mabala mwasi na mobali jalousie mobali na yo moko aza jaloux na yo mwasi na yo moko aza jaloux ya mobali na ye tozokende wapi bandeko tina bandako mabala tina beglise tina kati ya beglise pasteur moko azalaki pasteur titulaire aye kokufa atiki mwana na ye na place batata o babandaki eglise na papa wana balobi no me mwana ndenge nini akende kotikala awa baboma mwana wana nyonso wana na kati eglise nini keto mutema keto tina makambo bata nzambe bokobome pona nini soki papa na ye a reconnaître bino te bobandaki na ye azwi mwana na ye ate na place bino botika nyonso na maboko ya nzambe bolobaki aza pena mabe loba mwana ngo azala pene eloko ya nzambe me bino so bokamati bobomi na bino so mwana bosali sikoni nyonso wana kimutema mabe mutu azosipote gazi ya moninga te eza mabe lelo ngai na eka kokokisa mission na ngai yo o nzambe na ngai azolobela ngaka nalobelaka se motema mabe nalobelaka se la jalousie naloba eza nango ka nzambe mtu azotinda nga naloba naye koloba na bandaki yango dimanche na suksi yango lelo oyo ayoki malamu oyo pa ayoki te malamu bible elobi osalaka malamu continue kosala malamu osalaka pe mabe continue pe kosala mabe mukola suka nzambe ayebi biso tokoleka ne sambiselo. Bonsoir mama Pauline, merci beaucoup mama nangai. Tokoleka ne sambiselo mukolo na suka tokoleka ne sambiselo mukolo na suka tokoleka nzamba akoyungola yo muto saka malamu sala na okontinue osala malamu yo pe muto saka mabe ozolinga koyoka conseil ya batute na mateya bapaste bateya balemba yo eza pe problème te mezaka na mukolo moko orolelaka pe yo moko eza problème te. Merci mingi bandeko nanga obozalaki wana na fidélité na bino vraiment bolakisanga ndeko na bino leki na bino ya na bino mwana na bino na sepeli na bino makasi naza pe na temps ebele te parce que naza makambo susa kosala donc nayaki kato lekisata mwa fe 30-40 minutes o bozalaki wana nzamba lola pambola bino o pe bazalaki te nzamba lola apambola pe kana ebike mbala sima bakoya obe bakolanda video na biso eza problème te nzamba pambola biso nzamba za na biso metobosana te totika kimotema mabe totika jalousie totika yango parce que ezali mbuma ya bana na nzambe te eza mbuma ya satan totika jalousie. Merci beaucoup mana Brigitte, merci beaucoup mama Pauline Apaka, merci beaucoup mon papa pasteur Anderson, merci beaucoup mana Solange Fernando, muito obrigado. Teuma mana Viviana, mama la reine Singa bandeko nyonso bozalaki wana vraiment nzamba pambola bino tokutani na prochaine vidéo nzamba lola amona bino. Merci, ciao.